sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Prenez bien soin de vos enfants. Merci, moi, nous avons là. Comme vous savez.
Alors, tout le monde peut comprendre biso, bayoko yamba biso, et ça déjà biso bien, tout ça considéré. Vraiment, nous sommes les Kakuna, nous sommes les Kakuna, Ayebi, nous sommes la maman. Voilà. Voilà. La ministre ya défense à côté, la ministre ya Saoudi na koma peto ke ça. Voilà. Mais zamba sali lolu, mama mi c'est l'équipe bien. Bigolo ce que zo kota donc vous avez la facilité. Voilà. Yakoba Raymond, corps est commis, position zandeni parce que la de la Bino, la ministre Oyo, tout ça la Ningeni, programme zandeni. Donc il est donc il est maman qui n'est pas balamon. Voilà moi il est fan tout bas avec nos collègues mais nous pas ok, merci beaucoup, merci. Voilà, je vais continuer toujours. Directement 50. Donc, nous avons des artistes comédiens. Autre la routine d'un message on a quatre ya bouche de photo sali donc directement à 50 dès que on voit si on aller donc il y a pas 14 je crois donc on se la calcule to comme na nous faisons mon musique donc ndenge na Luanda bazali mobiliser belé bino pe kuna mozala belé pour nous faire 50 c'est quoi message na vous merci
La famille Boutina a Mireille azali 3e après venu ezalaki au moment donné ngala azalaki na Luanda depuis 91 après na komona ba 2016 ayi kolanda nakimi le pourquoi non naika mpona sala mwa bamisala mwa bamike tout ça bon ti ndenge mpe asepele na mboka mwa vandi subitement maladi ekozwa risque epuis ememi ntina liwa bon tokokaki mpe kotika ye te akunda makuna lokola alobaki ke ye soki akufi soki akunda ye na Congo baloba esali ya kitoko soki martir soki mpe nini elandika maloba na ye po alobaki yango wana tosali d'effort na bafamille artistique na biso mpe bafamille biologique longamona kenda kuta na ambassadeur ya Congo na Luanda ndenge tosala bademarshe wana balela wili ndeke ti lelo voilà résultat yango oyo kati ntango ne pas de problème toke na aussi ndenge toye kokoma awa oyo nazali na oyo garçon ene na ngai komona ye mpe chambre ya epe kaka mpo akundaka ta mwasi bamine boye nde boye boye bokozonga na bino nde toye soki bakundi alesili tosalisi nde ezalaka tovandi réunion familiale esili apres biso tozonga na biso voilà bato bazolanda o partout bafani ya Miraesa corps artistique bato ebele bafani ebele baka po encourager surtout yo et puis na bafort osali depuis yango ngolongolo bana bafani na type nini oyo ya Miraesa atake grand frère ene ya Miraesa nakoloba na bango vraiment nakosenga na merci mpona bapui na bango surtout les artistes batikaki ndeko na bango te bon bango na ngai na wili ndeke esalaki ma force moko yango wana nakosenga mpenza vraiment merci mingi mpona bango na mpena reconnaissant po namoni mpena famille libota na ye eleki monene donc na bafane na ye nyonso baasistaki ngai pendant ce jour ya bamatanga tozalaki na Luanda entoutcas pesi bino mbote ya mingi po babaki ke ezalaka esengo mingi tolela na baoyo baza kolela ke okenda esika bato baza kolela kokenda ndako ya fete yango ndenge bazalaki baasistaki ngai na ndako ya kolela balelai nange elongo entoutcas nasengi bango merci et Dieu apambola bango vraiment. Merci beaucoup. Tous en abonnés, en direct partout dans la chaîne partenaire dans tout ça. Donc tous en abonnés, nous allons dire tous à titre au combat. Merci beaucoup. Même bango ebembe ya kala ya ngolo ozolenga oyebiki okokuta babrike etanda mbongo na mbongo
Côté la cordillère haute qui voilà cercle ya wana na bandeko ba Congolais voilà nous sommes partout dans le monde ici Wana cordillère ya wana
à partir à Luanda bakenda jouer kuna panda nina Luanda alongwani kina kama nina Luanda Et sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel.